Bon, allez, bonjour, peuple congolais. Et ça, on a binôme maman Chantal. Naël sous-poto sur la bien. Parce que na outil que tambola na kenda ki bureau moko boye pour na makamuna ma association. Tant on a komi kuna na kuti ba tout mundo ebele na libanda. Donc ndenge za la ka partir rester que tout na bango so basa école nini. Ba lobi na ah maman directrice. Oyebi biso te me biso to yebi yo na télévision na internet. Toza ba congolais. Na tuli bango osala nini awa. Balobi to ye awa ko projet bi kanem bazo linga ko projet biso te parce que toza ba passeport te. Ngabi me kasi ba duka ba passeport. Balobi ah mama to kenda kana ambassade ya Anvers ko somba ba passeport depuis ba homme sous balobi depuis 2017 dans le mois de février. Ba me sous depuis mars 2017. Ba me sous balobi depuis avril 2017 mama to kenda ki kuna to pesa ki ba mongo na biso passeport 280 €. To pesa ba mongo to futi ba hôtel to vandi to sali ba démarche balobi na biso to zonga ba ko benga biso dans 2 semaines to tiki ba numéro de téléphone to tiki ba email banda na février mars avril 2017. Tilelo oyo coup de filité mélité et le côté par exemple groupe mususu balobi biso za ba étudiant to kendaka classe biso to utro raté ko sala ba examen parce que carte d'identité séjour eza périmé passeport eza te moyen to compte na salle examen eza te to raté to so perdre ba licence awa ba o groupe mususu na ba papa balobi biso misale kufi parce que ba prolonger ba contrat na musale eza te parce que mikanda est périmé passeport eza te préfecture azo dinga ko prolonger te maman kuto zo lela azo lela ko boko la bana o ndenge nini musala ekufi na papier périmé na maboko passeport eza te na ko suka wape baniko lela kuta baniko calmer na linga loba boye vraiment ah gouvernement Kabila ya ba biso ba congolais to sala bino nini voilà José Makila tanga loba ki ke Kabila alinga kabiso te Kabila alinga ba congolais te alinga ba kinois te alobaki ya solo malgré tout comme muntu na ye alobaki ya solo Kabila alingi biso te José Makila lobi mbongo na biso auto somela ka ba passeport awa yango nde Kabila azwaka akiko somba minduki na ba pays o ba tekela ka minduki ayeko tourner vers ba congolais comme si ko bomela biso na minduki ya oyo mbongo na biso moko eso somba. Il faut respecter diaspora tozali ko injecter 9 milliards de dollars par an na Congo. To comment va couverture maladie universelle ba congolais. To comment va biso de ba traitement ba congolais. To foutre la bango ba congolais ba classe. To laisse la bango. To foutre la bango ba ndako. To foutre la bango ba maternité ba hôpital ba so bela to soma ba kisi. Ba kufa to kunda bango. To comment ba bayer na bango to foutre la bango ba ndako. Nyon biso diaspora to so sala. To so aider bino gouvernement ba vous ma biso to sala ça peuple la biso. Siko ba bani siko bandula siko comme ko déranger biso ba congolais bazali awa zo tanga ba classe bazo sala ba job d'été bana classe balobi ke ba bimisi bango ba chambre na bango université parce que ba futa ba classe na bango na ba job d'été na bango ba sala parce que bazala ba bourse été l'état congolais appelle ça bango bourse été siko yo sans passeport ba bengani bango na ba chambre misala ekufi nazo loba na Cheikh Okitundu yonde ministre des affaires étrangères ya RDC nazo pesa yo 2 semaines monsieur Cheikh Kitundu benga na Anvers yebisa bango ba pesa ba passeport ba bato ngana ya ba congolais ya bana batu ya ba mama batu ya batata batu nazolo bana yo Emmanuel Ilunga soi-disant ministre diaspora musala ni no salaka soki yo na diaspora awa na France awa place vandaka okomi ko tambola na kuna na ba arc de triomphe net na ba Champs-Élysées net nouveau riche o lati ba pantalon pembe ba t-shirt ya pembe na chapeau o comme net nouveau riche musala ni no sala pour la diaspora o bandai ko finga Kabila tango zalaki combattant Kabila incompétent Kabila médiocre o Kabila ceci c'est là siko yo komi kuna o so sala ni musala ya o komi kuna eza ande na Congo ministre ya diaspora musala ya diaspora za na Congo te
ezalaka awa la diaspora ba passeport bana bato ekangami kuna bana bato ba classe kufi bina bana bina bazo tanga na ba Miami lokola bana Martin Fayulu batanga na ba Miami kuna bana Martin Fayulu ba député oyo ya ba voter bino pour basunga bato na Congo basunga bato te bozo bana na bino bozo ya kotika na poto bazo tanga lezi ale sikoyo bana oyo bato mususu ba vrai congolais de souche bazo souffrir awa mikandezo kufa pona sans passeport alors que ba pesa ki bambongo na bango misala batata bato ba mama bato so kufa alors ba pesa ki bambongo na bango batata bato bazo ba crédit moi ba futa so ba crédit na bango ezate parce que mukande bazo prolonger te banque comme ko tungisa ye musale kufi moya futa so ezate parce que passeport ezo mona na te Emmanuel Kilunga yango ndio kenela na Congo kuna musala wa diaspora so sala Congo yango Emmanuel Kilunga bandako sur la toilette na Marseille na Kwiki obala sur la toilette na Marseille na Makdo Emmanuel Ilunga oyebi pasa poto ndenge ezali Emmanuel Ilunga yom to loba ke soki bato balobi oya okangisa bango sikoyo kiminisa wa diaspora yo vande na Congo ya nini ya kolia fufu ya kotambola ba jipe la diaspora bakamba passeport eza ayoka yango te na lobi na Emmanuel Ilunga osala intérêt na pesi yo une semaine na yo obenga na Anvers na ambassadeur Anvers a délivrer ba passeport à bato oya zwela mbongo parce que ba jeune na biso baza aba tomboki baza déterminé ba lobi ki bakokende osala scandale dans ambassade ya RDC na Anvers ba lobi atako teka ba bâtiment ne bazo yoka bakokota sur ba kuta ba nouveau propriétaire ba ko casser tout sur ba bomi ba casser tout et tali bango te et tali bino bo sakana ba jeune ya Congo parce que la Congo oya awa ba yeba droit na bango parce que les jeunes awa ba droit na bango ba yebi yango alors bazo pesa bino ba yebisa maman mambo yebisa bango lokola bango ba jeune ya Congo bazo ko libérer Congo te biso to ko déclencher ba émettre ana poto awa liboso ba ambassade ya Congo partout na Europe même na États-Unis tous yokana comme ça tous foutre gouvernement dehors ba décider il faut ba yoka biso alors Emmanuel Ilunga ko lukula kabila makambote ko yoshe okitundu ko lukila kabila makambote parce que ba lobby tant ba benga na ambassade a lobby que chez okitundu yonde mto joaki mbongo wana na Emmanuel Ilunga bozo pesa na ba pesa kabila ba minduki ana poto po batina ba minduki na RDC donc soki bo sali touté to yoki te pour la soba di mewe ya batu wana soki to yoki te ke bino bo bengi kuna ke bato ba lobi lange mama ba badi ko benga biso ke les va passer pas Emmanuel Ilunga yo chez kitundu batapu soki mutakala na ko zonga na internet soki osali eloko te yo Emmanuel Ilunga okomona ba photo de ndeko bima oko simba mutu parce que to moni bi bo sakana biso bo sakana ba Congolais na Congo bo biso bo sakana ba oya diaspora awa biso to sali saka bino kuna to pesa 9 milliards na an to sala besoin ko souffrir ate po bato obatinda ba mbongo wana eza bato obozo privé ba passeport awa eza bato obozo privé ba kamonoso awa bozo alors yango wana ambassade ya Anvers na zone ba ambassadeur Anvers esika zali na Belgique atala bien vidéo oyo bato obo yebi c'est que kalate azozi ya ma visite soki a sali quelque chose te akomona voilà pour le passeport natiki wana j'espère que la rezoma suna sujet oyo après une semaine natala évolution nango eza ndenge nini parce que mbonga ba passeport ko possible yaki yango possible sur bo sombela ba menduki po bomela ka batu bo somba ba menduki po sala ka batu passe na ko zonge na bino mais soki boza batu mo boza na makanti bozo réfléchir boza na intérêt yo José Makila yebisa chef de Kabila oyo adoraka que azana intérêt a benga ambassadeur de Anvers soka linga kwela likama ana potote na yebi sibino déjà na ekozonga siko na sujet oyo ya yobi na sotala ya boy na Facebook na moni combattant ya IDPS moko boy o babenga ka Egi Congo Gingo ya tie statique kuna Sansoni asolo banini transition sa Kabila oui mais transition avec le PPRD transition avec Kabila non mais transition avec le PPRD oui na lobi na moni to la monité na ke ko tala susu bien na moni penza komi transition avec Kabila non
mais transition avec le PPRD, oui. Dans le livre, comme Makamousous. Mais Gingo, yo yebite que Kabila égale PPRD. Yo yebite que PPRD égale Kabila. Ndenge nini yo so boya Kabila mais olinga PPRD. Donc yo olongoli Kabila akende. Mais système na éthique là, biso to continue ko ça ko la transition dans système Kabila na batu na ina kata gouvernement. Non, Gingo, bongo te. Oyebinga, ta on a lobela qui transition sous la présidence de Emery Damien Kalwira ou la coalition des Congolais pour la transition, parce que yende mutu a fondé qui projet de société. Oyo, tant que banda ko lobela on a CCT, bino kutuna no babadi ko lobela on était à ta politicien monko abada ko mentionner Congo a été à transition sans Kabila. Et ça là qui CCT. Preuve ezali parce que la Kenya na Congo impacté na télévision ya Congo impacté na noir et pas ingénieur Claude Luyeye na leka ki kuna na micro ya Lorizi kaka boye chondo donc da yebi makambo tolobaki to ba archive ezali de kuna na Congo impacté et puis biso bon peut to enregistrer vidéo na biso to tia na ba archive donc mutu oyo créateur ya coalition créateur ya transition sans Kabila ye a yebi ndenge nini toko même la transition sans Kabila wana exactement avec le PPRD pour la benga qui est lobby Emery Damien Kalwira nazora le téléphone sans protocole ngala yebi sie que ndenge nini yo et comme sous nous sommes on a kuna bato IDPS ba comique transition avec le PPRD où il y a lebi jamais a lebi la maman conseillère. Transition ezali sans le PPRD. Sans Kabila ezali sans le PPRD. Donc, yebi sa bango ba José Makila bango tout la zakuda ke kalate baso kende na chômage et ba bumuna bango eko konda. Donc, ceux qui bakanisi ke PPRD kotika na pouvoir tant ça la transition a kotika la té. Sénat ya Kabila eko la transition té. Assemblée nationale ya Kabila eko la transition té. Même ya Kabila eko la transition té. Pour vous dire que transition wala ezali et ça veut dire que changement de tête bato ba ko préparer ba vraie élection crédible bato wala ba ko uta la diaspora awa ezate ko to ke kuta PPRD vandi na bakiti aso sala des autres là aso sala kuna ale to comme travailler na PPRD to travailler na yeni to sala na PPRD nini to sala na Mende Omalanga to sala na Obemina kunini nini to sala na Bosham nini to sala na Rwanda Ruberwa to sala nini na bazoba nyoso wana ya PPRD ba baby si Congo ba baby si mboka tane Congo comme salité tane peuple a souffrir bana na biso mikemike ba komba ndumba kuna na Kasai kutu moyete kwa shorkor ezongi na mboka ba diama capitale ba diaba Kasai kwa shorkor ezongi kwa shorkor ezongi na Kasai bana baso liate baso kufa baso konda ba komike neti bana Ethiopie. Oto bana kumona na kalata mobuto bana koliesa Ethiopie lelo Ethiopie l'équipe so 1 million de fois et puis bana na Kasai baso kufa na nzala tozo yoka taba député ya pepe ya député national ya Kasai baso lo eloko te to moni ata député mo ya Kasai ta memi camion basaki ya fufu kuna to basaki ya loso to moni ata député mo ya Kasai ta memi camion ya ba carton ba cuisse de poulet kuna to banini akili repesa baso kufa nzala to moni ata député mo ta memi basaki ya sikre basaki miliki kuna to moni ata député mo ta memi basaki ya farine kuna to moni Chilombo te amemi basaki ya farine na kuna na Kasai na bango place bandeko de bazo kufa na nzela ba bébé bazo kauka ozo mona bana batika ka mikuwa misulino so to esili yanga lobi bino ba député ya Congo bozo bandoki bakuna na bokenda ko contre ba science na ba sonique ba yebisi ndebo ça peuple na binote parce que mbongo bozo so bandako na ba États-Unis bozo so bandako awa na France bozo so bandako partout na bikilini so poto kaka soki comme makambo ba congolais ndebo za kasusu na mbongo te ya alors mbongo ba congolais eza wapi mbongo ba congolais so kende wapi Olive Lembe mbongo ba congolais so kende parce que yo Olive Lembe so ko yoki bato baso kufanya na Goma mbangu okimi na Goma na lobibe na Goma te na Goma okiko kabila ko nyela Goma na Kasai zo mona tike bala bazo kufa yo mama social mama gentil mobali na yo soit disant alinga biso mingi ozo yebisa teke bande ko ne bazo kufa kuna na Kasai ba bébé ba nièce na ba neve na ba bébé bazo kufa na nzala ozo yebisa mobali na yo te ye mutandimela ka yo makambo nyoso siko pona ke ko lesa ba na Kasai azo ndimelo le susu te
Tala, bino, hein? Bosa bato moko, soki bokete, madame kutu biso no stokufa. Parce que bino, pendant que nous avons bino, il faut qu'à bokende. Kabila okosala sous-président na Congo te, il faut kende. Ata osali ba manœuvre manipuler ba parti na onyo so manipuler na Congo. Da yo na ba parti na yo tolingi bino lisusu te. Boza ba ndoki, boza ba demo, boza ba sase. Kabila tolingi yo lisusu te. Peuple congolais abaye yo. Ozui pe ba mbongo epele na Congo. Kende na yo, okanga mini mbongo na biso pourquoi? Pourquoi kanga mini mbongo na biso? Tande bébé si mbongo na biso na camarade no kimbuta. Kishasa ekomi ba kayima ba komi ko bima na ba fulu ka Kishasa ba maya ba terrasse ba kayima ba komi ko swa batu ba komi ko boma batu dernièrement ba liebu to mwana kayima mwana kufi pour nini parce que sanité etoni na Kishasa bozo lukila biso nini boni la biso nini transition que ça la sans Kabila et que ça la sans PPRD et mérite Damien Kalouira. Oh, la coalition de Congolais pour la transition et son dente à l'obéké batu tout wana basala gouvernement Kabila na Kabila so kende na bango pe baso kende na ba collaboration so baso kende bino tout nanganda mutoko tikala azate yo je sais pas kila ki kumuna munene wana soko kanisi ko tikala gouvernement comme na yo nganda yo chiba la kutu o comme avec parce que joango na kanisi ta o yo ke bibala biro kende bakabula bile stili mbana moko comme avec de libela. Moutou arotika la te bino tout dehors bakengo de tout bakende et puis katumbi okosa avec président RDCT parce que la comme yoga qui paraît ba lobi kuna na PPRD que soki Katumbi a posé candidature alors Kabila a posé candidature et comme il yango depuis le besoin parler battement foot tant on a ba ke boyeba ni besoin ba jeune abili besoin sala siko moni et comme sikoyo Katumbi a comme gara Kabila donc celui Katumbi a posé candidature alors Kabila peut fois poser candidature na yango wana Katumbi oko poser candidature te o mutumo ko voter na Congo te kende ko poser candidature na Rwanda bisika uti kende ko poser candidature na Israël kende ko poser candidature na Uganda soki na mboko nini soki o Zambie soki wapo utaki kende ko poser candidature na yo na Italie na Congo batu tout on va le gouvernement PPRD boza la place de sous-souté na ba on a ba ko pèse sa crédibilité c'est terminé parce que ba parti na bino bolinga bino te activiste parce que bo banga biso pour to ça ba la vérité ngana comprendre bino so moni parti o azandi ko activiste adhéré kuna te c'est déjà contrôlé par Kabila de Kabangi donc il y a na bino tout batu nyonso o basala na gouvernement ya PPRD aux alaki député à PPRD ou député qui a parti sous gouverneur à Kabila ata moko te a retiré dans la institution bino tout boko longwa bato sika bakoya bango nde bato bakoya ko tia tranquillité na Congo bakoya ko sala transition wana toko sala transition wana sans Kabila sans PPRD sans inadef kumwanja so ikumwanja sans ensemble ya Katumbi sans ba parti nyonso o ezaba allié ya Kabila à bon entendeur sali na pesi bino mbote peuple na lingi bino mongi mais respect merci beaucoup.